Bonsoir la famille, Bambote na bandeko nyonso. Boye bolinga mama Nicole Moisanza, bawe bosepela na émission nanga tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pona kobakisela biso un plus, eza pona changement de mentalité, eza ko permettre biso to avancer na ndenge moko ya malamu et puis eza kosunga biso na kati na communauté na ba besoin na bandeko oyo pe baza ko se retrouver mingi pe na côté ya santé misu pe baza ko se retrouver na poso. Donc tant na lobaka poso soin ya poso bao baza na ba bouton batage baza na problème ya kozala uniforme. Alors na kati ya émission oyo vraiment eza pona esunga donc na bato pe baza na ba problème ya santé. Na vidéo nanga dernièrement na salaki naza toujours kobeta sete parce que ba coronavirus vraiment mon pepo ezotika te bientôt tozokota vraiment na malili na lakisaki bino huile essentielle ça dépend ya ba l'huile mususu eza pe eza essentiel mais ezali vraiment na efficacité te. Bonsoir ba maman nanga, bonsoir maman Sophia Maria, bonsoir maman Martina Tina, bonsoir na bandeko mususu des fois problème ya connexion donc nazozo en retard ba bonjour ba bonsoir na bandeko na biso boza de partout na Afrique na Europe na Amérique. Alors comme émission oyo eza kosunga bino y compris na ba santé tout ça na ba témoignage côté santé eza toujours ko continuer zambaza toujours ko visiter bana na ye comme il faut et puis na yaki lisu ko lakisa bino vix oyo surtout na bato yo vraiment ba belaka mutu oza vraiment na ba problème même ya sang ezo circuler bien te ba komi yango wana faut ko tiango na nique kotia yango côté ya cerveau na yo kotia yango na sima mato ba misu bazalaka vraiment ceux qui a dans la grippe donc mutu et kangami bako peso même qui se rime ça ne va pas mais ce peut bazo ko supporter comme la main quitter et vous allez bien vraiment ko commander comme nazo te quand nazo sala ngote mais na découvrir on a site wana ils a très efficace nous surtout ça pour ko partager toujours un plus na bino parce que ils a bilo monsieur zalaka ceux qui mutola qui sioté coucou maman Maria moyen oyebezate bonsoir maman tout là donc na l'équipe sous la famille c'est peut-être un sous na ndenge ya image ya caméra peut-être na tie ba biloko ebele na table nanga ba misusu peut-être bozomona te ponga mokam nazomona oyo ezali na biso toujours na lobelaka Terminator oyo ezali eloko ya sika nouveauté oyo pe na ye nango je sais pourquoi oyo pe na ye nango ya pharmacie na betaka toujours c'était nango maman na likambo pe ye lisusu na ye. Donc merci beaucoup maman Tina ndenge balba toujours maman ye nzali sili na zuma espace pour na ba maman misusu ba yeba kite maman Nicole a oti kobota aza na bébé aza na 3 mois mais naza toujours kotika binote donc eza musala eza passion donc mutu abota mara toujours na motema na ye ya ko sunga bato misusu pe akoko zala yebi na epeloko aza pe na besoin ko partager te itali été. Alors émission oyo vraiment eza po sunga yo na bana na yo ndenge bato mususu pe baza penza ko sungama nenga ko beta c'était par rapport aussi na vidéo na hotel ko sala na lakisa ki ba biloko matoi ba ensemble ya ba fantaisie ya maman na biso Jackie. En tout cas ba maman ebele bandeko ebele o nyonso to eza toujours ba produit na ye eza toujours ba biloko matoi na ye ba bracelet na ye yango yo na lakisa ki pona ba prix vraiment je suis désolé bandeko aime ce qu'on peut ça va prix surtout en ligne comme ça c'est pas vraiment bien mais en privé pourquoi pas ba kopé ça yo prix ya ba biloko matoi et puis ya ba ensemble na vidéo oyo na lakisa ki bato mususu botala ki yango mais na ngai ko beta moi c'était moko koloba na sens que bato mususu bozo senga ba photo otala bien omona bien vraiment kotinda ba photo ezali vraiment passé parce que azana biloko ebele et puis mémoire ya portable ekotonda. Alors tant nazo lakisa ba biloko matoi na ye donc il faut ko profiter ko merci beaucoup maman Michel ko kanga ko sala capture écran au style kotindeli ngo maman Nicole tala modèle o na sepeli na ngonga na kotindela ndeko na biso et puis ndeko na biso ako bokoyoka na ye ndenge
oza na besoin commande na yo mais kokanga ba photo soit maman niko kangi na nga photo wana vraiment naza désolé et puis à part kotonisa ba photo te bandeko na biso misusu ba africaine misusu pe ba mbetaka baninga pour rien na yebi naza na expérience oyo ya lakisanga nano eloko wana olobi akosomba na ye te ba misusu baza même atongo na même terminateur boy omona maman Nicole lakisanga nano différence ya monene to azo ambete o répondre ka to jour o répondre o lakisi la siba biloko ngo asombi na epete omona misusu pe ke yo o regretter ko to perdre kitana yo misusu ba comprendre ngo te ba yeba te ke non tango oza sir na yo oza na mbongo na yo tango ozo senga moto alakisi loko wana zala cirque okosomba yango nazoloba pona lakisaki biloko ya matoi esili te sœur na biso bonsoir maman Annabelle bonsoir maman Sarah Kim bonsoir ba maman na biso misusu nazotanga ba kombo te bolimbisi mo muke beaucoup plus nazo essayer koloba makambo misusu pona bosana te alors pona nazosala un peu introduction muke pona biloko ya matoi ya ndeko oyo nalakisaki pona bato oyo boza intéressé vraiment nalakisaki presque nyonso oyo nazalaki nango vraiment bo essayer kosala capture écran et kozala malamu et puis yango nazoloba ke bandeko misusu basengaka kangelanga photo tindelanga na pona ba misusu pe baza pona koambete basombaka na bango te naza na bato misusu ba mama misusu ebele omona boazi autant parce que nga na minute oyo temps mpona ngai eza vraiment précis parce que naza na bébé naza na besoin koperdre même pas 10 minutes te eza ebele mpona nga yango so nazobeta sete boye nayebi mpe mentalité ya bandeko na biso misusu balingaka kosomba te baza bamama Paulina omona bandikaka tia na tala oyo yango nini non nga kote wana vraiment soki nazosalela meme ndeko na biso service oyo ya kolakisa biloko matoi na ye bon parce que nasepeli mais sinon te fallait pas parce que naza vraiment na musala makasi na privé à part misusu okoya ko enseigner bato babiloko po oyo peza mai ya sika à part okoya ko enseigner bato mais eza na bato misusu baza pe na besoin biloko na bango bazwa yango avant et puis bato misusu baza na besoin o enseigner na likambo ya poso tâche na ye penza pourquoi ezolongwa te et puis misusu pourquoi ça vraiment nationalité moko te neti mama Nicole soka tomboli boye misusu kudi na ye na maboko awa eza ndenge moko soka baluki boye mama Nicole akoki kolata boye pourquoi nduta eza toujours ko résister nduta eza kokende te donc tout des choses comme ça bato penza baza na besoin na ngai et puis mpona kozwa ba responsabilité misusu eza mwa trop mpona nga yango ya ndeko vraiment nazobeta sete boye ya ye vraiment mingi ezali question ndenge bomonaki bilo matoi osalaka capture point écran eza mpona kofacilité ngai pe charge alors mpona bandeko na biso mosusu oyo bopasaki bacommande na bino nangi kobeta kaka sete ya surtout bandeko boza na France biloko mingi efandi na poste na bino bato ya poste namonaki mama na biso moko nayebi te soki akoti na ligne namoni ndenge azoswana kutu na bato ya poste natindaki koli na ye recommandé koli ekomi nango na poste kuna na France vu ke makambo coronavirus bazoboye bayeba kosi eke oyo bayaki kolivre moto azalaki te chance azalaki misu makasi adiskite na bango bakomaki ote tozozokisa koli na Suisse ti ekomi ke non ye moko aki sur place ya kokende kozwa koli soki par exemple napesi yo code oza na droit ya kokende sur place ndenge nalobaki na bandeko na biso misusu soki azwi lettre ya mondele azwi peut-être convocation moko akomi na panique ngai ndeko moko akabela yenga biloko ye biloko bakabeli yo mais police nani douane etindeli yo lettre o rempli o expliquer biloko yango nini eza tout à fait normal bamama surtout boza na France baposte ya France eza vraiment kita soki oza misu makasi te baofandisa koli na yo na poste na bango kuna na direction na bango ya nini ya ville na bino parce que bazolinga na bango vraiment koya kolivwaka te mpona suite ya coronavirus maintenant il faut que vraiment yo ozala nde courageuse ya kozwa numéro soki batindelo mpe lettre kobangi eloko moko te vraiment kobangi eloko moko te toza bana poto mundele donc il faut kolongola nano complexe essayer ko répondre batindeli soki na biloko wana komaki cadeau eza pona yo na ngako tute yo soko ba olobi ke na sombaki okufuta donc ba biloko ba mande belé ba biloko belé donc okosalela ngo esprit ya ndenge kololo ba peke non
eza eloko ba offrir yo mais moto oyo offrir yo yende muta kozala na problème na bango ou soit ngai soki komi ote madame monta ya combien biloko ngo boyenga moto na yebi comment na ko se défendre mais so na zolo ba parce que poste à France azokanga biloko bato azana biloko bato ebele afin de ça on a dépôt mon bato aussi vous comprendre te maman Nicole mais kolina ngati nazana moko asombaka terminateur o moko ça fait un mois ti suko azio mote mbali nanga kutake na poste na biso babité poste à France bazo fanisa biloko na regretter parce que colis kenda ki recommandé te soki kenda ki recommandé kaka na numéro wana aliaka ka pesi bango ba pesi colis mais sikoyo loko eza colis ya courrier A colis normal et comme kuna ba fanisi na bango to comme pe ekofana nango pe ifana nango même ata ba 3 mois yo nanga biso to kanse bungi donc yango moni na comme même na système vraiment ya kotia ba colis ezala recommandé et puis africain net bandeko na biso misusu ba maman misusu mingi vraiment bozaka na besoin nanga nazo beta c'était bon peut pas vérifier ces ali mais tant ils ont changé bozana besoin ya huile wana eza lokola pomade okotambola nango na saki ozoptia awa bato ba misisa kingo kangamaka bato misusu ndenge eza wana oyoka nini babenga ngoni ba douleur misusu zaka ya makasi vraiment yango eza stango ozopakola yango awa ezofungolo motu yango na comprendre pourquoi balobi il faut motu atiaka yango na likoshi faut kotiaka nini huile essentielle wana na likoshi na yo nyonso tu wana bo éviter ba makila kokangama ba symptômes ba AVC tout il faut ko éviter yango faut profiter aussi na ba émission oyo na ba vidéo tango moni nazo leka boka misu yo kaka kokataka penza mingi te misu na kolakisa peloko misusu oyebite na lakisaka kaka makambo poso te nazo lakisa pe makambo ezala ya santé surtout ba genre lokola ba l'huile oyo na sepeli nango makasi ba misusu bazokoka omela maki te mais au moins ça parce que mutu basakanaka nango te ba misusu bakayo otonda yo na mutu eza lokola oza na miomi na libongo misusu mpoza na kayu ya makile kangama yo alors soko tie système ya l'huile wana tiango likolo likoshi na yo konmase na likoshi na yo yo moko mona suite alors pona kozwa ngo eza toujours na site place to komandaka oyo eza kuna et puis vraiment bit na lekeli pona koloba makambo toujours nde na lobaka makambo posologie eza na ba maman misusu baza na ba problème kuku maman fille de la jeune nga maman pembe mama pasa bambote place ozali mikolo ebele eza na bato misusu bazali na problème ya ba rouge na ilongi problème ya ba caché ezosila te na mosusu pe problème ya noir eza koya donc apakola mafuta te ke eza na ba produit te abakisi bati bani non apakola ndi mafuta normal amoni pe ke non noir ezoko apparaître des fois eza na nga moko mokolo terminator omoni nga moko na sala terminator tala ba terminator ango okoko zala boy ozata na mafuta kopakola to lobi na ina koma lilala osoko kosoka ngo ata na nzoto na yo poko otela po terminator même nga mona zabo etianga uniforme ti même na Facebook na sima terminator oyo voilà pourquoi nga na lingaka ngo même pas na elongité elongolaka tâche ebomaka bouton mbala moko mais na lingaka te muto akumela yango nelongi parce na yebi puissance nango nga mona oti kobota 3 mois moi naza ndenge na 3 mois nakozwa pe ba masque parce que normalement naza mutu vraiment nakoko récupérer teinture nanga oyo nazalaki nango normal kaka te siko te mais so nalobi no pete ke na boti okondima pete donc ye nasokaki mama Hélène nanga manusha nasoki ye penza ye okoki kozala na ye ata boye ata mpona kotia na kati mafuta no te ata ye bon akoko koma na ye mafuta na oyo ya kopakola problème ye mais elongi to mama na likambo eza na basi ya baafricaine babouton eza koya batache eza koya et puis banoir oyo ezokoapparaître na barougeur oyo ezokoapparaître bango bato misusu na eseyaki kolakisa bino huile douche oyo nalobi ke non eza koaider eza kosoulager faut kosukolaka nango elongi surtout bamama na biso boza na bapeau belongi eza kokola na bacancer de peau il faut kosukolaka nango parce que ezali très bien ekoaider bino elembisa poso na bino nga nasalaka savon cortel neti cortel yango nga mpe nasukolaka nango cortel azotelisa pourquoi naboyaka cortel yawo
et puis na memeli oyo eza na loso kaka oyo liaka eza pe na miel mais ezali eloko oyo peut-être bato misusu na bamoni yango eza première fois oyo nazoya nango baza toujours famille moko. Pourquoi nazoya parce que eloko lokola tache eloko lokola rouge eza oyo na elongi parce que ba rouge wana misusu bozomona ezobima misusu nani bozwi consultation na nga te parce que c'est très important ya kozwa consultation peut-être rouge wana ezobima yo misusu ozalaki no na tampon ya noir te mais omonaka soki opakoli mafuta ezosala ba rouge mais ezali na explication eza peut-être mafuta mutu eza mabe eza peut-être mafuta peut-être place osombaka eza travailler na ba acide alors oza na elongi très sensible yango moni même oyo ezali masque oyo uti na laboratoire suisse eza pure masque oyo donc oyo naza koteka yango 10 € masque oyo en même temps aza kolongola ba rougeur en même temps aza ko aider kolongola tache même nga moko naza awa na te fara jour pour ébriller mais elongi oyo nyonso eza na faute de tête oyo ba 3e guerre mondiale elongi oyo ati awa ozomona faute de tête zate donc nga naza makasi na babiloko parce que ba masque elongolaka ko veillir elongolaka misusu moni neti bato misusu mona misusu awa déjà ezo net makasi moni nga nazobenda yanga donc ezozongisa toujours nini elongi na yo ozala jeune en même temps pe oko remarquer ba tache na yo ya babilo parce que naza na crème moko eza ya ba tache eza spécial mama Frida oyebi eloko na lobby déjà eza pona otiango na mafuta aza tellement kitoko mais na koko ya olakisa ngo awa te parce que naza na bato oyo bayaka te po na balandanga ba mama misu bayaka bakomi ko profiter na mutu nanga eza bien ko copier bakopiaka moto mabe te bakopiaka moto malamu eloko nga na telemelaka ezalaka ozozwa mayela moto mais oyebi ko féliciter te ba mama mosu baza bon soki par exemple na bi na exposer nini crème wana oye soko tiango na mafuta pour nga na tiaka ngo na mafuta nanga en tout cas esalaka teinture propre mais en même temps elongolaka ba tache ata kutu soki nga na mama moko aza na ye na Terminator azosala ngo ndeni azomélanger ye na Terminator ekomi mafuta na ye ya kopakola parce que aza na besoin atela na ye ekomi mafuta na ye ya kopakola crème wana ezanda kobimisa ngo awa te mais naza na bato oyo mpe basomba ngo bamisusu bayebi bayokaka nga mpenza bien te na matoi mais bamisusu baza bamama baza balandaka nga neti mama moko na Londres auti osomba ngo 7 abinanga mami iloko moko tekeli nga awa eza iloko moko abienga biloko ni nga abia ntoko komi siko abi mami nazolando na komi mpe na teinture na yo nga abi voilà eza sans hydroquinone mais ezali ezosisa pe tache okoki mpe koassocie yango na Terminator bato boza na besoin vitesse boza na besoin vraiment ozala na teinture mpo nyozomona meme nga mokongo yango oyo okotikalaka jamais kozala na banduta jamais mais eza eloko moko très bien tache mpo esukwama tache mpo elongwa fo ezala associé na babiloko oyo eza spécial mpona batache moni okozala na omoni masque oyo ya laboratoire suisse eza 10 € en même temps eza masque moko atoza na 40 ans 50 ans ata même ba 30 ans bato mosusu baza na 30 elongi ezokoma yo ndika aza na baimpoi ya union européenne mais masque oyo ekoede yo bomoni neti bachasse na nga oyo nayebisaka bino mboka oyo tofandi baswisse oza na besoin bakende kotibo mbebo ezonga monene non baza na bapomadi na bango lefe ezomase eza epe apres ezomata ote nazalaka moko elongi ekoma yo boye nyonso tokokangama te awa na émission oyo toza na solution omona yo moko ozozonga jeune sans que émission okende na Maroc kuna batia yo soki banini non eza kaka na bacrème oui mama Hélène bato misusu omona ye mpenza aza jeune mais on dirait aza na bafartire ya union européenne eza ye na motu parce que oza na bafartire ya union européenne eza ngamba alors vraiment bamama nazopesa bino conseil oyo eza très capital parce que eza babiloko oyo ngai na yo tozwi grâce kutu mobali na ngai asalaka na laboratoire toza na chance bato bozwi bademakia wana vraiment bocontinue kosalela yango ndenge nalobaki kotia moke ozonika place wana bosukoli elongi oza na tashe ya makasi na elongi oyo kozwa Terminator na yo osali neti ozonika yango
opemisi elongi. Mais mingi il faut aussi kozala na ba masque ya boye. Nazo conseiller bato baza na batache. Batache bonsoir maman nanga ba biso zo kote zo longwa te batache oza na souci longwa. Tâche il faut associer toujours na masque. Au moins ba masque ya boye. Oko sala même mission ta 4 fois par semaine. Ozo mona tango ko sala la ngoneti nga lelo avant ya ko sala émission na posa ki masque nanga o. Na posa au moins ba 30 à 40 minutes na sukolo non mona penja elongi penja éclat et lisse. En même temps ce que soko moni ozali pe na ba omeki neti l'huile na biso oyo juste. Ba misusu ate maman Nicole ils ont supporté ngate ils tout à fait normal. Tout ça pour ce mon côté, c'est pas que l'on est sur nazo laksa awa, il faut simba kaka non. Monsieur so mona ka ndenge zabo a bengisi terminator ka moko crème ya rouge o ya biso loko elongola pe ba noir ba teka ngo 1 euro awa kaka crème mona zo pankola zo landisa maboko ne peteli nango po ezala pe na ya makolo nango. Ozo mona. Alors na yeli osikoyo oyo ezali gel douche ya loso basangisa na miel. Azali bombe, aza suka. Donc azotia po lisse ya ndengwana. Et puis pona bato oyo ozana huile juste monique huile juste et symbiote. Nga naza toujours na solution. Bonsoir maman Preta. Naza toujours na solution. Et puis à part makam nazo loba o biloko na ya kolaksaka. Eloko na nyo surtout. Il a qui patience exacte. Comment nga boité msubi moi ça vous dit que bota benya bébé na 3 mois mani kola zoya comment ngai boité naza pe mutu na zola ka po passer ba poso yo po yo kaka biso soko za mutu omoni na ba biloko ya o na simbi otiki oyo ozui terminator otiki ozui oyo huile oyo tiki oyo kakune bimi kuna osangisi mama okoyeba te eloko nini ezo simba ezaneti terminator to maya maki bato so oboza na bouton tango zo pakola elo ozo sala soin na ona elongi pona maki ozo mona ba bouton zo ya kotika na no 2 jours te obite na moni ninga te pesa ba bouton non basala ka essaye to tester wana pendant une semaine soko monique eloko ani za ko compter par exemple so mari terminator opakola même côté tache za au moni place attache au moni rouge moko ebimi bouton moko rouge ebimi wana kotika te donc par contre on les l'autre et c'est un peu pour continuer encore à peut-être 2 à 3 jours à 4 jours soko moni parce que biloko monsieur zalaka tango zu yango malade bimaka ezalwa kisi tango zo mela kisi penia ya douleur ozaki na douleur ozaki na fièvre tango zo mela kisi omona mbala moko moto bimio wa neti ba monsieur bo remaka ngana mela kisi tango bando mela ba kisi na bango wana tango à l'époque mais na koko zongo mo ba vite fait mais il faut pas ezala accro non parce que ils ont ba poison et ko ya ko comme solution na malade ba Alzheimer pa ba trop ba kisi mais tango mela kisi omona ke mbala moko et bimi moto bimi akasi moment il s'est calmé ils ont des morona poso tant ozo pa ko leloko ça le loko tâche bouton ce qu'on moni première fois et réagir deuxième fois et réagir troisième fois au moni que et réagir quatrième fois s'arrêter parce que aux peau sensible et le quoi nizo balana te mais ce pour mon appel pour naie à taper pour son makasi yangando donc au moins apa ko ata mulanga terminator oyo ya 50 euros oyo apa ko on peut ko pour se réagir ti c'est deuxième bouteille oui parce que pour sona mutu so ko si bakaka oyo moko mbala moko ateli soko associé na crème huile nanga wana ya bleu ba misusu ba yebi yango ba misusu ba sombango mais ba yebi te que huile wana zo travailler ba multifonction monsieur supendeza wana okokoza na noka na yango et puis ozana na terminator no et comme peut mafuta ko pakola mais pas na elongité elongi pourquoi nazo beta cette oil parce que terminator azali makasi l'huile wana aza sans hydroquinone terminator pas sans hydroquinone mais baza ba biloko bazo sala po tache longwa nini elongi za la soin mais sur elongi za soin tia ina mafuta au moins parce que on va peser quand même puissance nango mais koya nango yango mon côté sec te otiango na elongi na yo après ce un jour yo zo bouton et bête comme était maman Nicole non
nga naza moto te ya kosala koteka eloko te epuis nayebi biso te ke non keba oyo risque eza oyo eza bien mais balobaka tout exténuer parce que ozolekisa place oyo eza mosala nango te tika moto mosusu aza na besoin terminator soki aza na banoir etondi ye elongi bacancer wana esalaka wana oui bien sûr pourquoi pas aza na besoin nango mais bango mibale baafricain nga natekaka biloko boyebi eloko moko na nina beta sete ezali pardon la famille nga natekaka biloko mais so nazoteka biloko pourquoi nazolakisa bino oyo eza loso na miel oyo ezali ya bafruit eloko ya bani ya baplante l'huile oyo pourquoi nazobeta sete ya bato oyo bilonge beba bato bilenge beba bango obokomona même basien oyo eza na banini na balider misu ekosupporte bango te parce que oyo biloko mpe ezali très médical en plus aussi eza babiloko oyo eza neti baloso na biso toliaka nga no toyebi miel eza kotravaille nga so remarke nga nazobeti eloko sete boye seke nayebi ke eloko vraimen eza bien makasi lisusu donc bamama na biso bozalaka na barouge ozomituna rouge na yo ekokende ka pourquoi rouge na koparaître soki oyo oza nango omoni ke esimbi yo te moi je te dis c'est tout à fait normal pa bato misusu mpe kokosimba meka oyo eza na miel eza na loso eza vraiment très très bien baza bango nyonso à peu près prix moko et puis conseil na kopesa yo mpo na nga conseil nazopesa yo faut pas essayer tous les masques baafricain bomesana na bavocat na bacocombre eza bajarde ya baposo na bino emesani na babiloko wana neti baloso boye neti biloko banzete boye baluile boye emesani bongo et puis masque soki oza vraiment na rouge pourquoi nazoloba no bon parce que nga moko mpe nauti kobota naza mwa moke na batushe ya babiloko mosuku otali nga na bambunja boye batashe me nga biloko wana ekumelaka te parce na l'huile na nga oyo naza nango natiaka ngo na mafuta na nga kopakola yango deja eza kotravaille yango nazopesa conseil naza na besoin kotelisa mokili mobimba te non ozala oza chocolat oza na problème ya babouton ozala oza teint oza na problème ya batashe babouton crème wana ekotaka nango na mafuta nyonso luka osomba yango okotisa yango kuna et puis lisusu luka peut-être ozala ta na bajara basavon boye eza sensible eza mpona bapeau sensible eza spécial aussi ekoko nettoyer biso mema nicole seke savon na yo eza makasi nga savon na ngai Cortel bien sûr eza mpo ezolongola mpe banoir savon Cortel azolongola azosukola mais oyo nga nazobeta sete na elongi basakana nango te po so naza na besoin mbongo na biso nakoya kolobela sa te parce que bazofuta nga te c'est pas une publicité nazoya koaider yo mpo na ndenge eza wana nga moko malgré moteki savon mais natushaka biloko oyo nakokoya koleya biso biloko nga nasalelaka te yo osalela yango osili otanga biloko wana nga nayebi ata comment ça fonctionne te non nga nasalelaka yango ozomona na bato mpe bamama bondimaka ngai boyebi ndenge nazalaka na honnêteté na nga merci beaucoup bao mpe bondimaka mpo nayebi bato misusu baza nayokaka ngo so nalobaka boye nayokaka bino misusu ye azolakisa boyeni ye azolobela bato boye mona azala mangala mabe kaka yo wana omeki lisusu mayele na nga nalobeli osaleli mais obongi opesa merci te mais opasaki critique liboso place wana bochanger surtout bamama ebele à travers émission oyo nazosala bino vérité Jésus revient bientôt ntango nzambe permettre yo oyebanga na émission oyo mwa poso na yo ebonga mosusu poso na ezobonga epa nango osombi eloko te epa nanga ndenge eza wana ata poso te même akomomela mai ya maki osombi eloko te donc yo oza na intérêt ya koyeba kopesa nga dignité et puis respect makasi même na lola nzambe akosepela parce que moto yo profite na ye na ndenge ya malamu basemokaka na ye te banegligeaka ye te basakanaka nete oriske ozwa meme ifwaka nzambe meme ata nayebi bamisusu te meme nzambe azomona ndako na kaka alungwa kuna mokomisusu ka biloko yango mpo simbi boye misusu mpe kaka yo moko ye mama na ye nakomande ozwino mpe biloko na ngai mpo komande bio me obongi te obongi mpe te obeta mpe lisolo mama sila mbui moisanza wana fi wana nga nasomba nanga nasombaka terminator ata 3 me ndenge eza wana nga esimba nango nga te non terminator omoi terminator moto yango ndenge nini ata olobi terminator esimba otokuse terminator ata soki olobi poso na nga ndenge eza wana ezotela te na terminator okose
soki osomaki no moko oza na travail makasi na nzoto na yo, c'est tout à fait normal omona réaction te. Mais soki osabitue soki oyebisingaki maa école na sombi yango 5 boye na telaka te okosi. Oui nayebi pourquoi nazoloba bongo, nazoloba bongo okosi parce que ezali eloko makasi, surtout ye penza soki o associé kaka na l'huile langa nazoloba wana ozwi kabite osopi terminateur ozwi l'huile wana otie le bête maman na biso la belle maman la belle lui mais nani coach na teli na façon moko sakana te, mais en même temps tâche ezolongwa ngaso na baluko mukongo ozomona propriété ezali même inelongia wana zora moke ba touche après accouchement, mais ezolimwa na conseiller soki oza na tâche na yo oningisi terminateur pour terminateur na biso ezalaka mwana sel oningisi yango moke ozwi soki oza na coton oza na tige coton te oya ata na maboko tiaka kango place soki ozomona tâche eza ekolongwa. Mais nyonso toanga mpe nalingi koyebisa eloko moko okoki mpe kosala commande na yo ya crème wana ya oyo nga nazoloba nalakisi yango awa te, nayebi pourquoi nalakisi yango awa te. Et ça très bien, et ça sans hydroquinone. Et puis, monsieur, ah, mais mani, sans hydroquinone était ça. Mais bien sûr. Oui, tu peux sans hydroquinone était ça. Plus qu'hydroquinone. Mais sans hydroquinone, et ça n'a acide ma casse. Tous les gens qui ont pimado, ça sans hydroquinone, ça acide. Mais il y a un pimado, ça la casse. Ce qu'on a une façon d'utiliser, et qu'on bêta yo, qu'on les gars qui sont ba carolise. Il y a un va conserver pimado, faut tiens on a lait. Tant que vous comme bon, ba yebi pourquoi. Au moins, il va bien jaune deux fois. Ba marque et ça plus tard. Jaune aura marque il y a marque na frigo na yo. Aux yeux Terminator, Betty ba mi ba diso parole en ma futa no pa. C'est au tobo ça no libanda. To mona ki ozaki moi na des nationalités mais to comme mona to et aux yeux na pesi yo ka exemple. Na lancer ka ma prise na nga. Aux yeux ka marque, bimi c'est ba marque non ata 8. Bimi c'est on aux yeux non la so biloko sans itoki non ne. Tok oti. Ce que par exemple, juillet, ou à mon c'est pour le but aussi la folie, aux yeux à ta mamie balotti, allez, bando pas quoi. C'est pour savoir quand t'es na pointe, c'est au beau ça note. Sans que tout, bah, il voit rien, il va s'aller ma foot. Sans que bah, on va s'aller ma foot. Donc, il y a sans hydroquinone, et tel sera plus que, oh, il y a hydroquinone, n'a pas ça vrai. Il y a un pilot qui va conseiller quand on faut retirer na ma foot. Même oyo, oilo. Oui, était ça. Ba maman mingi bazui yango, ba opakola ngo ba misusu o bazo futa mbongo na bango consultation, au moins na ezo bango pakola ngo no yango moko na fanda boy, minute boy fanda ba misu ezo kolongola ba poso ye. Mais ye par contre na nga na sukoli na ye pe longi, nazo mona azo lycée lisusu na ndemo azo bimisa pena tentire elongi éclat. Par contre aussi place où nous avons moi ba rouge pour nga pena na moi ba rouge et ça la kingai côté na na tâche moko boy nazo ba vérité pour na outil ko bota moi ba touche ba biloko ani zo ko bima mais soki oza makasite ofanisi longi pe bonko et puis ba tâche etikali okomika mutu yo pour comment ba solution yes ko neni zawana aza vraiment ko lycée longi pe au mona place au scolaire na rouge so mona quand même penyo que non et doser réaction mais yé penya longa yé azo longa ba poso lui lo nazana ba maman misusu balbeni nga kutu bateli nango bon mutu na ko croire na bango parce que poso na poso ko qualité on a déjà photo yeba yango mais misusu pe na yoki masolo botia ngo na carolite bolanda ko tela wana tende bozo tia ngo mafuta na ndako pakula eza l'huile douche soko pakoli yango pose la moins excitant pour osukola ça va encore. Mais ok, il y a un danger pour la carte de mafuta la ndako pakola ozomona ngo ezotelisa mais après on goya kolukanga lisusu pour na traitement maman l'école tala bébé ya ba biloko nyonso wana il faut tout tika ba biloko ya ba méthode belé net hier ça n'est déjà ya kosukola kaka kende nango kaka na style na yo wana vraiment s'il vous plaît na ba maman misusu so ozana na mafuta opakola te ata terminateur o so ozi ba makina au moins que terminateur peut atterrir comme il faut nga wana zolo ba bato balingi kotela teint clair oteli na yona crème nanga o na zolo ba oyo ezolongola pe ba noir eza vraiment ko tia poso propre eteli sur botiki oko pe aussi ba mafuta ya bana mais bato penza bozaka ya chocolat bato chocolat
ya bandeko na biso africaine so oza na babiloko oko ata banivea ya pamba banivea wana kaka mwa bacapsule obwaki na kati oza kale oza vraiment kale vraiment bato bobebi bilongi bokenda bino mosika te soki omoni nalakisaki izana esimbi mpenza te nalakisaki sien ezobundama te eseye sa kozwa cortel te koya nango na elongi te cortel suka nango na nzoto cortel sala nango na nzoto ndenge olingi bango mibale okokokenda na elongi neti oyo soki omoni ke te rouge ezosala kaka omona ezogratte otikali no na oyo donc me boyeba yango masolo ya poso ezosenga patience la famille batantine mutu oyo ozomona oyo afandi awa soki olandi bavideo na ye na ebandeli olandi bavideo ozomona mo bate yango ezomata ozomona ndenge abandaki c'est comme ça nga na brutaliza poso na nga te na brutaliza yango te nazolandela yango mpe nazolaka yango soin makasi yeba yango elongi na yo mpo ezala sans tache propre so obi nde mama Nicolas ayaka boye atie bafaux de te ebele makasi te ayaka des fois aye na ye sans poudre boye donc omoni faut associer elongi vraiment surtout bamasque oyo oza na masque moni masque oyo outi laboratoire oza na masque oyo to masque na biso pe ya avocat ya concombre c'est très important na mama na biso moko vraiment aider na ba rougeur na ye masque ya concombre na avocat na salaki ba course na sombelaki malgré c'est pas facile surtout nga na mutu kobota bato biso senga ba service bilo na bino zo rumela parce que eza facilité ya on a zo bato bozo senga ba service Nicole sombela ngai vanilla Nicole commander nga ba biloko en tout cas soko zeli même un mois ko beta no mabakute parce que tout façon neti oilo direction na bango tout ba aussi ko rumisa nga na éviter pourquoi pour na commander tellement trop ya bato mondele pe c'est normal à ko mona mais eza ndenge ni biloko ngo azo senga ngo boye yango moni na zolo ba po ande ko na misu misusu bozala ka ba misu na compréhension passé ba misu tant on senga moto faut bozala na bonne compréhension bo moni tant na zolo sabino na zolo ba kenon mondele ba maman na biso ba africaine indele ba yebi na bango biloko ko traiter bino bilongi surtout bato bozala ba cancer ya bilongi ya peau bazala ba traitement bazala ba crème bozomo na crème eza 1500 €. Na tindelaki mama moko photo na kosite eza 1500 €. Eza toujours bazoloba awa pona bato bazala ba problème ya banini ya banini omoni na kati na ndenge eza 1500 €. Et ce na lobi na maman monsieur na maman bon to bando na bando ko tielo ndambu pe ata sanga na tielo ndambu monsieur so Nicole eloko mo mukebo ya na tiki na ngango pona ngamoko et arranger longi nanga ba ride longwa banini oyo monsieur ba problème elongi longwa monsieur kasineti que non oui eza nani obeti yango na internet kaka ndenge eza 1500 na tindelaki ndeko moko bomoni oyo eza 900 €. Oyo 900 €. Oya moke ba mama na biso misusu bezui wana oyo bojongo na nini ezali na euro na otia ba 180 €. Oyo ba misusu bozui na ba nini na bino eza vrai nazo ko satin ndeko na biso moko kutu ya africaine kutu Nicole en tout cas to sola ponga na sala na mboka na bino kuna na yebi valeur ya ba produit oyo Valmont oyo zomona oyo eza sérum eza 900 €. 900 oyo eza 1500 €. Eza na bigeni ba mindele baza na baninda ba tala na presque gamme na bangwa donc gamme oso na bito tala no ba prix na komo ndi même na ba 8000 €. Nazo solika mbaso mais si vous voulez la biloko ngo ezawa et la biloko penze za po goya eza pona une fois action mais si vous pourquoi na lobi bele na loba na ba mama na biso ba mama na biso so ba africain ba so ba teke bobe biba poso bilongi kutu esengaka traitement esengaka que non
pour okoma boye obimba pe boye ezali dépense ce que combien parce que ba crème oyo ba sérum ba bilo ba boye ba 900 € boye et ba bilo ba sali yango pour et arranger visage à moi ozomona pour vraiment de coucou kana nga mama mslova pour penda et sukola be oza ba bilo ba star wana pour yo nanga msuto kama kuyo mais bango ba star oyo ba kimi o ba nani bosusu oyo ba ministre wana beza ba bilo na ba somba oui net oyo eza de kanitala démaquillant yango soki eza spécial ndenge nini ezali 1500 €. Voilà sikoyo voilà yende azali 400 €. Ye siko crème ye siko sérum na misusu naza nango awa komandenge nini elongi kozala fatigué te mais sikoyo oyi mama Hélène Mwambi ba mama nanga misusu baza so na bi bon na tilo ata oyo ndamu piesa nga otanga na sele epi akoma moisanda elokanga mukebwe ye 100 €, elokanga mukebwe pardon badi fo mena zala nanga nango ngamo nazonga nanga jeune ponga bini naza boy naza mukolo o comprendre te ba mona na fête pe 50 mais yo ko zala na 50 yo mwana mwaso oui parce que bango bazana ba biloko zo zomisa bango ba jeune ba mbebo zo travailler ba kota ba matoko les ateke ba mama na biso so mona seki matoko lo na ye awa matoko lembi nde basimbisi guerre nyonso tu ya Europe na ya Afrique nyonso tu na mutu mais bango baza oyo eza ba produit oyo eza po ezongisa ye bango jeune ezo epesa bango teinture propre soin mais ozomona sikoyo ba mama na biso mosusu baza poso na ye baby mama Hélène amona tindi nga photo mama tanti mama tala elongi na ngai baby sunganga na ba mama botika ba biloko mama yo poso na yo eza na problème oza na besoin ya suivi oza na besoin balandela yo parce que ngana naza tona ba consultation ezali ke ofuti mbongo na yo eza biloko mosusu wa munoko ngizo za frene na kolobaka ngo lisusu te en public eza ba prise mosusu na zola sabato kaka na privé et puis bato bazola sa mama nga Nicole okonga pe na futi 50 € na consultation na yo kinyo so lobby nga pe na olakisa na nga mutu te po ye pa futi mbongo ne po akilakisa pe na ya ofilete mais okomona mama mosusu azoya poso no yo baby mwana nanga ma Nicole ngai nalandi video ndenge za boy bongisanga nazala besoin ozana besoin bon nga kutu soki ezalaki ata nazalaki na bébé te mukeli na koyoka ma nde nakomi nazala mwana mukebwe na bana bandeko na bango bandeko ne bazozelanga ngai na kofanda na ba internet boremaka so te nasala pe ba émission comme ndenge ezalaki te nakoma après une semaine après 2 semaines na ba jour kaka emisusu eza mona difficulté parce que ça tanga 10 minutes pas nangeze belé mais yo mama elongi no eza na problème moi bato ko ba biso il faut collaborer tala ba produit cher ezali awa emisusu ko na ba oyo emisusu na ko lakisa pe boy peut-être pe simbi pété oye penja bimisa banya mbongo anje opesi pe balandela yo lobi penja na ningi penja suivi consultation ezali nango 50 €. Sikoyo suivi eza makambo mosusu opesi benya mbongo mais yo koya na esprit te ke non ya ofele te te etala elongi na nga namonaka bamiso mona fani na nga kaka boye naotala nga WhatsApp atindi photo photo na nga yango oyo tala ndenge nazalaki awa natelaki awa na baby soko okoki kobongisa ngai moko kutu nayebisaki na mama nga so naza yo na kobanda nano tanti nosengaka combien mpo nosungaka mpo yo baby ntango yo bebaki nga nazalaki te eza biloko mosusu avant nga naloba ntango oloba mpe boye eza na baafrikain bamama mosusu baza na compréhension difficile toza na poto comment se fait-il okokolinga moto asoigne yo poso na yo gratuit est-ce que moto wana aza na eloko ya kosala te donc manque à faire non so nazo korapele boye bamama fo boyeba valeur ya mwasi se eza elongi bomoteke no nazo koprotege bino na babiloko mosusu na bikoto oyo neti terminator aolongola pe tache azolongola pe bouton mais eza sikoyo il faut kotiaka ye kaka uniquement place tache eza mais soki par exemple que non oza na besoin susu plus ya que tache wana vitesse et travailler rapide somba nini crème na lobby wana bamama mosusu basomba yango bamisusu bayebaki te ndenge ezotravailler bien ezotelisa soin kitoko pe manga na sala yango ça fait ba mois yango na sala toujours yango mais na tia yango awa te
mais na teka rango ba mama ebele basomba rango ba misusu aussi batimbeli babi oh mani ko loko ezolonga attache ngabi oui elongola attache iso tshaka pe teinture kitoko mais il faut tiens on a kati mafuta na yo mais ngaso naza pour na protéger yo naza te pour na kosombi so bisombi somba te naza te pour na te que non so que non oui c'est bon par là savon cortel na elongi mais non elongeza moi si ah oui koko beba nango mais soki elongi déjà lati pendia bo pourquoi pas ko commission mindele au monde est pour se lembi mais tala ba produit na bango cher yango au monde est ga ndenge ba bijo na la kiso ba bilo ba kimika dans chez ba somba ba serum mo ga 900 €. Parce que Suisse c'est un monde et c'est un pays au pays c'est un pays que non pour ba produit pendia aussi ba qualité bilo ma casse za pea na Europe ils ont beaucoup pour ba biloko eza ba français batinda bakenda ba memango skolo kuna et pas ba français eza ba français mutu ba commandera ngo ba oyo zomona alors so nga nazolo ba boye nazola kisa boye oyo eza ba belle occasion nga mususu kuto eza wa toko ko kabola ndambu ndako kabola ya fenete lobi angana na nga yotana ngatila nga na ngona za na ngona ndako emso edo ne longi na yo malgré okoli mais ilongi zo nga gêne et puis ezo sukolo pe poso et puis ezo longolo pe basalité peut-être Terminator a réussir peut-être emso yé où il a réussir peut-être où est cher oyo a réussir na ye on ne sait jamais baze belé asa penje belé na zo sabino belé a penje biloko a cher momoni voilà oyo sikoyo oyo aza gel oyo sikoyo azali crème ye sikoyo 1800 €, ye 1500 beta na internet eza kutuka makosa te tala kende kaka na internet natindela mama moko lelo capture écran 1000 oyo 1000 yango ya 1500 €, 1500 €. Biso tosakana na bilongi po toza na ba moyen penza normal mais ba oyo bazana ba star wana ba ba mbomba oyo akelas oyo eza 900 €, serum 900. So lingi to kaboli ndam mani ko nga osana comme ça sérieux to kaboli ndam nazo beta seto parce que ça m'étonne maman azana besoin illuminer bonga azana besoin ya propreté na yemoko mais azo senga ngo ezala gratuit mais ça se fait pas ezalaka jamais et puis batoko ba biso boye soko oye obi mani ko na lingi suivi malgré ba mafuta za na ngozo simba kaka te malgré biloko musu na zo la biso simba kaka te malgré eza pe na batu mususu pe vérité pe ezala kapete azopa kola iloko boye yo lobi sala boye mais ye na ndako na zo sa iloko boye ke bana ilongi basaka na ngote misusu musu pe ni za na okabona mobali na yo lingo bimana aspect ya bien obakela ilongi na yo papa mususu asikaya parce que monsieur okoyo ke na église moko balobi ke oza na ba problème babwa kilo maladie te entretien eza te babwa kilo maladie te non nga na uti kobota mwana uti sala 3 mois kala mingi te oso na telemelo na lati talon na bimino na kina fete on dit ba peut-être no moi ça uti kobota parce que luka ba masque ya kingo ba masque kewa luka ba mi elongi ekei kote eza entretien pour ce faut landela ngo linga ngo de mutu landela ngo na gratuité non. Et puis, yebango, tâche presque 4 fois par semaine, poser masque. En tout cas, quand tu as un masque, il n'y a pas de longueur, n'importe quel masque. Tu as un masque, surtout il y a pomme de terre ici, na beti ba sete nango. Café ici, na beti ba sete nango. Botika ba bloko. Boko redeta ka bilongi na bino après ote na teli café et simbaki. Non, ou soit sur aux yeux rouges après te. Oya kozwaka ba tache na ba bouton na yo parce que ça na ba biloko mususu faut koyeba pe matière nango pona yo africain et mesani ba avocat biloko lokola ba avocat ba concombre africain aza basé sur ça biloko lokola wana yango moni même crème oyo pe ya masque ba sali yango plus na matière ba biloko wana oyo ezali 10 € mais na sepelaka vraiment na ba tantine na mususu boza na ba masque ya ba avocat na ba concombre c'est déjà bien. Yango moni solution ya concombre on a la kisa ki wana eza vidéo eza na YouTube maman moko atindela nga photo na ye azoki ba tâche na confinement après confinement alandaki vidéo wana asali soin donc elongine sans tâche yango nalobi ke mutu na mutu toza poso ndenge moko te biloko misu na kolakisaka bato misusu mpe basombi bazosalela bazomona
changement mosusu pe ndenge eza boye baza komona penza changement te ezosenga pe miso pe elongine pe eza ezosenga yango babiloko oyo ezosenga yango ekomi batraitement oyo pourquoi pas misusu po ozomona azwi kaka mwa savon moko akosukola moke wana ya izana oyo nalakisaki mbala moko asukoli mpe elongine mpe soin propre teinture ne bien epuis bamisusu bobetisama bako te ye penya biloko alakisaka biso yango maa nikola pakola yango kaka na pakola ngai nalobi soko olingi okoma mondele ozwi kaka ye dete 100 euro de esali 100 euro zwa bajaune defune yango na frigo tutu kango nyonso tokotia banda kopakola yango soko omona okoma odepasse nga pe te mais poso il faut s'habituer poso il faut ezalaka nettoyer comme il faut elongi na yo il faut ezalaka na bamasque epuis bamasque aussi oyo vraiment eza spécial tika bisalasala oyo bamisusu bolinga te fait maison nga moko na tika mpe babiloko yango osala yango emarcha te essaye un peu ozwa bamasque mosusu eza outi na balaboratoire oyo mpe eza mpe bien travaillé même ya bavocat na bacocombre wana eza très important ozomona epuis na kati ya nzoto etikali baterminator ezali basavon cortel ezali nango elongi ekobonga mais ezwaka tant soki ebebi na si toujours se comprendre bien soki elongi na yo eza na problème coucou ma belle boms na ngai elongi ezwaka tant boms ma chérie oza awa crème oyo ya Valmont nalakisaki yo non prix eza combien 1500 euros yo kotia oza témoin nanga mpo bamama mosusu nazobetaka sete boye bamama mosusu ata nazoloba baalungwa kuna mwana mwasi oyo aza bilobela mwana mwasi oyo boye ndenge nini nazaka bilobela te ngai nazaka nanga vérité nazaka vraiment hypocrite te epuis donc de toute façon naza mpe na intérêt te ya koya kokosa yo donc pourquoi mpona bato botala ngai bavi non bato botalaka nga déjà nzambe apermeta ke non grâce émission oyo yo oyebanga bamisu bomeli bamaki baregle ekangamaki bamisu bozokoluka bana batantine mosusu bozwi zemi bamisusu baregle ekangama bino panda ba 5 ans boregle à travers émission oyo eza grâce ozomona epuis ntango nabandaka émission nasambelaka mpe yango moni kosambela na biso baafrikain kaka bato misu mpo amoni nga biso nalati mpe sengle boye yango ye mwa mwasi asambelaka ndeni botala bato kaka babiso nde nzambe atizaka puissama oui nzambe ko balukaka ye te na ndenge te ozoluka nde nazomona bapolémike mosusu osama ya mwana ya ser marie misamo ndenge nini mwana wana bali garçon wana babwakaka ye bayembaka ye bon mosusu mpe ndenge eza boye mwana wana asambelaka yo ozalaka place asambelaka te soki aza mwana mama na ye bandeki koyembe ndingolo bateke no mwana mpe ndenge eza wana ifa akóma neti mama na ye non mabe moko eza kaka keno na kati ya communauté na biso bato bazofinga mama na ye ça c'est pas bien eza respecté mpona bamort mais mwana na biso wana mpe ye moko mpe ezali engagement na ye responsabilité na ye parce que mosusu mpa koyeba te ke mwana mobali nakutani na ye azalaka na milie moko boye mosusu mpa akosi ye mosusu mpa koya kosutuka c'est trop tard bato bazoloba déjà mais kosambela na biso eloko nzambe alingaka plus ezali les 10 commandements il faut korespecte yango kosala moninga mabe te koyiba te koboma te donc elinga moninga yo lokola oza komilinga surtout ça des choses comme ça même ata moto mosusu akendaka na yo église te dimanche te lelo te ntongo poko ata aza na église te bamisu kaka soki azopratike yango akendaka na l'église te ayebi korespecte les 10 commandements bato wana nzambe azalaka na bango nzambe aprotegeaka bango nzambe abundelaka bango kozala chrétien engoloba te ke non il faut olati sutana il faut ndenge eza wana oza soki ndenge nini différence ya baafricain mais être chrétien c'est respecter d'abord les 10 commandements korespecte mibeko ya nzambe biloko nzambe alingi mais natalaka bamisusu awa mwa misusu awa baza mpe ebele baprofite na mayele nzambe apesi nga est-ce que osopesa merci question mpe na kotuna yo obongi mbongo te non relation eleki mbongo on ne sait jamais mais simple merci parce que l'émission mosusu eza mpona ezodétruire aussi ezokoenvoûter ebebisi eza bavideo mosusu balive mosusu moto abandi mpe live boye live yango obandi kofinga bato bayeli kaka kofinga kobebisa mais yo siko par contre olanda live moko boye oza na problème ya règle ekangama yo mpo obaki bamaki règle ebimi eske ozongolobaki tantine nayebi yo te mais nalingi napeso merci nzambe oyo yo apambolo lisusu osala yango te voilà pourquoi oza déjà à côté
Je te dis la vérité. Parce que on limite d'abord tengana découvrir que yo profiter. Donc comment est-ce que vous en amour nanga? Linga mondenga na lokola oza komi linga. Donc yo loko wana osala nga. Olinga te pe basala yo. Ya mo Bible lobi. Eloko lingi basala te ko sala moninga te. Mais pour na mona sœur Marie Misambo, nanga na profiter ko beta sete wana izake. Premier départ ezali nano. Akoki pe koyeba te ndeko mobali wana millier na ezalaki ndenge nini ou soit bango mibale bazo ko Satan po Bible ezoloba bato mibale po bayokana bako ko tambola nzela moko te so bazo ko Satan traité. Faut pas bato misusu soit disant bato misusu boza bato bosambela bo mimango soki na e garçon na za mpagano ye aza chrétien moi na sœur Marie Misambo aza chrétien tala likamba chrétien eza relation moto na Nzambe. Ozalaka te ata moto akoko yemba nzembo ya Nzambe okomonanga ntango nyonso na nzela kokombo eklesa nazoyemba angayo nazali donc nazokoyemba mais c'est ngolo bateka que non je suis chrétienne ozomona chrétienne ezali vraiment dans les 10 commandements eza respect à Nzambe. Il faut respecter notre Seigneur. Est-ce que tu es là au respectera ye parce que quand nazosala ba vidéo oyo Seigneur il est là. C'est pas pour rien. Ça fait 1 mois passé. Nazalo ko yoka na to nanga solution mo bobi que solution na sali yango na expliquer pa maman misusu et comme pe ko salima. Alors, eza ba biloko misusu ba ndeko misusu zaka nga na sambelaka nga na zabe mais yo wana ozali muninga na osali kam ondima ka ete. Merci apa mo pesa kate. Félicitations apa mo pesa kate. Mais yo za na Nzambe na muno. Mais non, au mona Nzambe non. Mais azo utiliser moto. Après monsieur soya mais mani ko pe lo baka Nzambe asela kai mais yende ni azala ka boye mais yende ni alata na lata ka boye Nzambe ko tusona ke ko sukola so mona nga mutakala na douche ye moko mutakeli ngai akela kinga na bilamba te akela kinga bo et dingo lo batiso na sambe ta kana lata sengle bo te funa lata sengle bo ndenge ni ko yeba ke na oti ko bota na zana ba masque wate Nzambe ko tuna douche amona kanga ni amona kanga ni ozomona kaka ba africain isambeli na bango zaka et hypocrisie au témoin na wana akoba la foi wana te babwaka kaye ni ye moko ba mbale ba yebani Bible lobi po batambola ensemble il faut ba Satan ba yebani soki mwana wana bio bozo ba aza chrétien frère wana peneleza garçon peneleza so babwaka ke yo peneleza boy ngaso na zotanga kombono à chaque fois parce que ba vidéo na ngitala maka même na Afrique nazo sa no vérité partout bato bazolanda ngai naza kuto moi so na otambola moi tanti makama maki donc o telemi pe boy pe o soli pe na moto donc oza déjà longi déjà so na ba to signer un contrat na ba lotanga kombono et mais yo pour yeba nako parce que déjà ba émission to ça là ba 20 000 vies ba 10 000 ba 30 000 donc 30 000 personnes bazotalo 10 000 personnes bazotalo 20 000 personnes bazotalo oza déjà personnalité. Ça n'a rien à voir parce que garçon a yebana non. Ote sœur moi na sœur na biso moi na sœur wana ingolo bateka aza chrétien ingolo bateka soki maman yeba nzembo nzambe moi na pendinga wana akomi ko sambela non franchement bandeko na biso ko sambela d'abord ils a tout ça mibe kwa nzambe tambola selon conduite à nzambe tambola selon la volonté de Dieu. Alors les restes ça que non habillement le tonalobite que mutatambola mutakala malgré tazo tout ça mibe kwa nzambe non c'est pas ça. Net ngani naza boye naza na style nanga na latila oui mais ezali te que non provocante non mais nga naza nde muta principe nzamba yebi ayebi ke naninga ko sakana na ete naninga vraiment ko respecter. Alors pour na bande ko wana mibale moi nga ezo kozaka passe ça ndenge bazo finga mama na ye critique à mama na ye c'est pas bien parce que bato biso bato sara ba émission ba misu baza na vie eza va vraiment kokoya kofinga mutu faut mitala pe yo moko o mitali eza bato misusu aza ndumba mais azo se gêner azo finga misusu ndumba non misusu pene ezana aboti bana kobota bana tata ingolo bapete kiza mwasi wana aza ndumba ba misusu eza circonstance à vie akute na mibali presque nyonso to na baza ba mwasi sérieux misusu pe mwasi usu pa boti bana tata aza pe mobulu mais awa na internet il y a des gens ba misusu ba ya ko sala ba vidéo omona abosani neke salité na ye mais bandi ko ya ko critiquer muninga musu ça se fait pas ozomona eza malamu te toza na droit ya kosala point parce que ba musu ba benga ba biso ba chroniqueuse bien sûr mais toza na droit ya kosala comme si toza ba sainte mais bino ba téléspectateur nde ba musu
boza saleté plus que nous. Non. Faut que ça là quand même point sur problème à moto, mais na ndenge toujours ya kotala ke ngaso na koloba mwana bato ndumba mwana aza mobulu mwana aza boy mwana mobali aza ndumba natala na mobali na ngana ndako adaka basi bato te déjà soki mobali no aza mobulu wana donc ça sert à quoi critiquer mobali ya mutu musu aza mobulu soki yo moko pe ozali vie na yo osala saleté il faut quand même ko peser aussi des mots malgré Facebook et ko pesa bato nyonso donc importance tellement ba maman mususu boza ba papa mususu bolandaka biso et tout le monde alingi toujours à se faire voir à mon que non aza na monopole à koloba mais non il faut arrêter aussi donc personnalité ça compte d'abord vie na yo moko na nuso que za saleté ça sert à rien aussi il y a ko lapider ba vie ba ninga comme africain ba mususu ote tous on a droit koloba bato tout ça la mission non on n'a pas droit de tout non tous on a droit à tout d'abord il faut d'abord total nos vies aussi comment ndenge nini ezalaki avant et puis pona eza lokola ngai même nde ozomona olandika pour la première fois ma Nicole tentila oti ko poto ndile te ma Nicole asokosa biso ka biloko nde asalelaka non zonga biso na ba vidéo vas-y landa ba misusu okotala te na ye okotala maboko na ye azaka maboko mwindu ko des nationalités après ce que comprendre Terminator nde ezolongola ba kentos ezotravailler ezolongola ba salité na coude ezosukola mokongo ezolongola ba salité na kingo ezotelisa makolo tututu ezosukola propre nde siko ko comprendre crème maman Nicole asalelaka biso yango moto ezosala pe ke non teinture na ye ezalaka toujours propre bien oui et puis naza pe na moko ya kotia na kati ya mafuta na elakisaka yango te ezosala bien alors nzambe azala na bino la famille nasi vraiment ba maman nazolite toujours que non mpona bozwa baposo na bino surtout elongi ça là c'est très important nazolite vraiment pour elongi ezala sans tâche soin tâche ekoki koya pourquoi pas même ngai eyaka 3 ou 2 mais toujours faut tozala na baméthode le masque pe ya bien misusu ezala moins cher mais eza spécial pour ça alors soki bato mosusu bolingi yo te service en tout cas soki nalobi ke maman ça effort na yo luka baproche no oza na bango na suisse senga service ngai nakoki kondima tout comme mpe nakoki koboya parce que naza liboko moko peut-être nazwaki déjà engagement ya bato mosusu mpona commande numéro nango eza na YouTube bobeti tozokende wapi passe commande na yo Terminator toujours ezali mais bandeko na biso bakoli bozozwa na retard bo esquisé mpona na ozozwa bapo ya savo kala mingi te bakoli na bino vraiment ekoya na poste sans problème en tout cas vraiment mpona bandeko na biso mosusu ezambala liboso bolanda bavideo mosusu eza na YouTube bosabone abonne mpe na Facebook même na YouTube comme ça pour kozwaka ba live. Merci beaucoup la famille, tokutani prochainement. Zambazala na bino puis c'est gentil na bato bo partager avec ba vidéo. Merci beaucoup.